nazaka fazia nazala na nzela na balabala alinzamba asali tokutana papa Moïse azwi biso bamoka ye na biso atokumotanga bien tolia bien Kabo botama na nzela komaka fazia ndenge anakima ndako orphelinat la compassion tozwa mwa bana mibale moko à propos ya baka oyo baza nango na kati ya orphelinat la compassion ya papa na biso Moïse. Alors mwana tozani awa yaya kombo na miracle maitisa mwa fois kombo nani miracle miracle napesa komba miracle oyebi te alors bébé miracle oyo tozani awa ye aza na problème ya hernie maladie ya hernie eza kotungisa ye parce que batesticule na ye eza kovimba ozoka pasi pasi makasi kotala bato bazolanda yo baotana yo osenga na bato wana basunga yo si beaucoup bébé miracle tokosenga bato basunga yo baluka baopere yo opasi wana esila senga sambela mpona bato wana mitema malamu baya mpo basunga yo d'accord voilà wana eza bébé miracle toza na kati ya orphelinat la compassion eza na commune ya Bumbu na avenue Zongo ndeka tobeta lisolo ndenge tozalaka kaka na président Moïse. Alors tozwa lisusu mwana moko aya awa yaya yo yaka tomeka kozwa témoignage na ye yaya bonjour bonjour kombo nani Daniel kombo Daniel yebisa biso okomaka na orphelinat la compassion ndenge nazaka fazia nazala na nzela na balabala alinzamba asali tokutana papa Moïse azwi biso bamoka ye na biso atokumotanga bien tolia bien kabo botama na nzela okomaka fazia ndenge anakima ndako ezaka wana na bwadi bokimilani anga biso azala te espo kote nga yakimi na nga ndako donc yo mo ozali kino ka boye mama azalaka na esu te otikala na naye na koko totikala na koko na biso ebimisaka nzala to kolia bien te yango esalanga na kima na nga est-ce que ayepa président Moïse ozano bien naalia bien naatanga na nga otanga okomi na classe ana 4e primaire osenga na bato nyonso baolanda yo oyebisa bango nini bato mitema basunga biso batika biso te basunga biso kaka totanga classe bien baotikela biso babiloko mpo totanga batikela biso bakaye na basaki ekoma ebele mpo bamisu babanda na bamisu babandi te yo tozwi chance obandi me misu na babandi te merci beaucoup yaya tozwa nani mwana moko toyoka na kombo ya Joseph telema na yaya merci Joseph yaka boye voilà bino mo bozoka témoignage ya bana ça fait mal ya yoka bana ndenge bazoloba o wana za na pasi ya hernie o wana boye voilà Joseph Boni bonjour Boni bien yo komono Joseph komona nga Joseph avant toloba zila no bébé yaka président Moïse oyo bébé oyo pe aza kaka orphelin longola biki na monoko ça va où est toi vive kitoko boye yo yaka pembeni bébé Samson alors Joseph yebisa biso kuma
azalaka fazia na magasin kitambo wale kasi papa Moïse nde ayinanga ana orphelinat la compassion Comment fazer? koma fazia papa mama bayokufa ati biso pa koko atako bayokufa biso nde bawandoka nde babengana ya biso Na bandeko na yo to yo moka na bakanga bino bandoki bandeko ya papa babiso na bandeko babengana biso tozalaka misato moko ya mwasi aza na orphelinat mosusu na njili moko mosusu aza na kitambo magasin nga sikoyo naza ana orphelinat la compassion nazolia bien nazomela nazotanga nyonso eza bien bien osenga nini soki na bato nyonso baya kosunga biso toza na lisungi na ya pasi ya mai awa toza na mai te nde toza towana mposa basalela biso forage toza mpe na mposa lupango nde eza we lupango ya bato tozofutela makoki eza te toza na mposa baya kosombela biso ata lupango tolongwa na kilocataire ndenge tolongwa na kilocataire oyo toza nango président Moïse. Merci beaucoup. Voilà, chers amis internautes, Minomo Boyoki, ndenge bana bazoba. Oh, siko toza na bébé Moïse. Toyi na epe makamu na ye, toyo kango et pas ya président Moïse. Na ciao out. Ouais. Yemba siko. Yemba. Yemba. Bon, vous la bébé qui te couvre vraiment. Ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal de voir ces bébés. Hein? Nachayo. Ça fait mal. Ça fait très mal. Bonjour, amis internautes, bienvenue dans votre émission Réponse à nos questions de votre frère, Brad Bumba, donc communément appelé les mathématiques de la classe. Voilà, les lots la mokoyo. Il y a les lots toyé na kati ya orphelinat la compassion de Tolobela Kibino Kaka. On a tellement ça me fait tellement mal de voir les enfants souffrir, bana bazotanga te, bana abandonné, bana babwakami na balabala. Dès les lots toyé awawa. Kasi oyo balokotaka bana baluka kosunga bana po bana bazala pe bato na kati ya orphelinat la compassion il y a président Moïse. Alors on est venu koyeba comment ça se déroule na kati ya orphelinat la compassion parce que la fondation de Chimène Mengi Chichi la Donia donc babi je suis orphelin aidons les orphelins. Voilà donc la fondation je suis orphelin je soutiens les orphelins il y a Chimène Mengi nde tozolukaka de voisins moyens oyeba comment vivre bana oyo puis comment trouver une solution, un remède pour eux que les lots viennent à 100 $, 200 €, 300 €, oui. Mais après demain, comment vivre de ça? Avec le président Moïse, on va essayer un peu de développer point n'agnon soko eba ndenge nini toko sala na président Moïse puis to luka ko sota moi deux bana to yeba ndenge nini bana na ba komaka na kati ya orphelinat la compassion. Bonjour Papa Brad. Bonne santé. Ouais, santé tout retour na déjà toujours temps ya kosolana mwa moke na baetandeki misusu voilà lelo awa tozala na compte ya chez Biso TV une chaîne professionnelle et puis éducative tolobelaka yango trop donc chaîne oyo ezalaka tellement na baabonné ebele baabonné mpe bazalaka na pasi ya bana parce que la bafondation mpe ezali fondation ya Chimène Mengi Chichi la Donia eza wana mpona koaider les enfants. Alors lelo toyi awa na kati ya orphelinat la compassion koyeba comment ça se déroule na kati ya orphelinat la compassion. Combien des enfants avez-vous? Neni no salaka pour que banana bavi. En tout cas, merci pour Panarai. Les autres ont compté 58 orphelins. Bana bakomi 58. Toujours yamba bana du jour au jour. Bana bakomi na nombre à 58. Na 458 on a toujours na bébé moko ya 4 mois. Bébé utai kolanda miko eleki. Bébé o ya mke wana babwakaki. Aza wana libanda bobone pe na ba image. Il a commis déjà 4 mois, puis moko ya 1 année et 5 mois. Alors pour la colia na bango, kotanga na bango, kolata na bango, je disais que tous avons une subvention à l'état. Donc gamo on a premier partenaire à Vision Oyo, premier partenaire à Musala Oyo, mon maigre salaire de l'Unatra, des sous-magabiso, de temps à autre pour nous obtenir le bourg na Musala Oyo. Malgré le paiement, malgré la réalité, il faut connaître na Congo. Est-ce qu'il y a un atome besoin ben paiement ma casse va 27 mois de paiement et au moins tout ça rappelle par-ci par-là ko senga lisungi na bato ya bolingo bato ya mawa bana poto surtout bato basongaka biso mingi ko senga lisungi na bana poto bana nzambe nyonso de partout ba olanda biso ba internaute ba servante ba serviteur de Dieu ba ka ko sunga musala oyo parce que eza musala moto moko te eza musala oyo ezo senga vraiment main d'association
lisungi ya bato nyonso